bokumbama na misala moli soko ozwi décision otemi comme tant que décideur makambo avino échange. Esther azwi décision koaffronter roi mobali na ye roi ye moko aye koloba te soki na trouvé grâce liboso no Esther senga ye eloko nyonso olingi. Esther asengaki eloko mosusu te asengaka baya na Amani na abengisi ennemi ne na feti ndeko est-ce que okozwa décision te na likambo etali cancer okozwa décision te na likambo etali sida okozwa décision te na maladi ya prostate etungiso oyo okozwa décision te na maladi ya diabète oyo zala décideur ndeko otuni question papa bongo biso todeveja bana bato tobala bango te toza modi oui oza modi mwasi bazwaka ofele te otangisa makila mwasi valeur ya mwasi eza virginité na ye tuna na bible tuna na bato nyonso bakoyebisa yo obala mwasi wana moseka me lelo mwasi akomi mabe aitambola na mobali mosusu te eza na basi mosusu na vine mobimba ayebika mobali moko na vine naosuzwa avion naokende Congo fona luka mosai na nzambe babondela mpo na ka na ngai esolution kopesama ndeko tikala biso eloko moko soki ozwi décision na business na yo omona changement soki ozwi décision na entreprise na yo omona changement soki ozwi décision likolo ya bana wana bakochange eza likambo ya poto te eza likambo ya afriki te eza likambo ya sorcellerie te yo zwilango décision. De même chose, tant que vous avez une décision, si elle est ouverte, si elle est ouverte, il y a un monique, Mardochas soit une décision. Alors, tout royo, non, là, ta sac. Non, là, ta sac. Ndeko nanga, na mona ba décideur, ou a eu décision na vie. Alors, mutu anyo kolinga mingi, fona soit décision likolo na ye. Habiter, n'a dépensé trop, faut dans une décision. Les camions sont problème, nous sommes que la solution. Malade aux obélés ou aux tamlaï, mais au tikali mukolomo te ko décision li kolona. C'est ça ma kamaso. Soki mutu a eu décision, ya ko servir nzambe. Bien-aimé, ezaka différent. Au bon de la ganayo. Mais nous avons une décision de la prière. Ce que j'ai kaka décision ya côté retraite. Ya ko luke longi na nzambe. Au moins la situation a venu changer. Ya mona na bisa yo. Est-ce que yo pende so soit décision la vie na yo? Ce que j'ai décision que bon balwa na balwa ko bala. Ce qu'on a une décision, pas la moisson, on pas la moisson. Ce qu'on a une décision, dit que non, on a une décision tout. Non, séparer les locaux. On a une décision tout. On a marché pas comme un païen. On a une décision tout. Il y a l'ikola ndakunangai. Il y a l'ikola entre. Bien-aimé dans le Seigneur, napesi mbote na bandeko nyonso baza libanda mboka bazolanda biso, c'est le prophète Israël Mbambo. Toza na kati ya retraite awa l'église, toza déjà des semaines yango tozobondela mpona mboka, tozobondela mpona peuple congolais, tozobondela mpona monde entier. Bien-aimé dans le Seigneur, dans un texte moko au message moko nengi na partager na batu nyonso, quel que soit apôtre, prophète, évangéliste, enfant de Dieu. Bisiko zali tikanzambe na ngai apambola yo le Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth. Kokoma mwana nzambe eza na ngolu o nzamba pesi mutu. Babotama mwana nzambe te, bakoma ande mwana nzambe. Tobondeli éternel Dieu de grâce topamboli tant oyo émission nyonso alanda biso azala béni na kombo na Yesu amen. Programme na biso ya culte ezalaka toza na commune ya Limete boulevard Lumumba industriel première rue de Landos avenue Kasuku numéro nango 16.
kuna tobondelaka mercredi, vendredi, dimanche na tongo. Bien-aimé dans le Seigneur, soki oza na ndeko oza na Kinshasa, oza na famille, oza baposa assistance ya prière, le prophète Israël aza disponible pour la kolandela yo cette année 2023. Je pense que tu dois témoigner. Toujours textement totanga thème na biso ezali la décision plutôt, la décision. La décision eza arme moko makasi au diable abangaka. Eza na bato ebele bayebi kozwa ba décision te na vie na bango. Eza na bato ebele bayebi kozula eloko ezotungisa ye décision te. Totanga na texte biblique tomona bandeko oyo bazwa décision na vie na bango pe vie échangeant. Toza na livre Esther chapitre 4 le premier verset balobi Mardoché ayant pris tout ce qui s'est passé, il déchirait ses vêtements, il développait un sac et se couvrit et descendit puis au milieu de la ville et poussant avec de force des cris, des larmes. Mardoché afandaki libanda ya porte ya palais royal, boyebi Mardoché bien, oncle Esther. Mais là, on est poussé qui Mardoché a la décision pour qui Aman a côté lettre faut pas boma ba juif nyonso. Bien aimé, Mardoché a eu décision makaspe a telemi. Alobi trop c'est trop. Oyo eza volonté parfaite en zambete ba yuda nyonso bakufa. Mardoché a eu décision. Décision Mardoché ça qui a katelamba alata sac. Na vie na yo combien de fois ozwi décision okoka jamais kozwa décision pona likambo wana bozo koka jamais kozwa décision likola bana bozo koka jamais kozwa décision likola ndeko na bino zobela tant que mutu aza en vie faut kozula ye décision ozo koka jamais kozwa décision pona couple na yo okoka jamais kozwa décision pona santé na yo soki Mardoché azwaki décision yango esalaki ke ayebisa Esther na ngambo Esther pe azalaki décideur Esther pas eu décision habité Mardoché sangisa bato kota jeûne et prière pendant 3 jours na ko affronter roi soki na okufa na kufa soki na vivre na kufu na vivre nzambe asepelaka na bato baba décideur tant que ozwi décision na vie na yo makambo nyonso changer malade wana ezoumela na nzoto parce que ozwi yango décision te femme wa bana otanga makila le jour azwaki décision abi soki na simbi elamba Yesu nga malade oyo ekotika nga pe na kobika nazwebisa ndeko moko le jour okozwa décision ko se repentir le jour okozwa décision ko abandonner alcool le jour okozwa décision ya ko abandonner drogue le jour okozwa décision ya ko banga nzambe le jour wana ezala terrible le jour où la merveille est un jour où on te salama la vie na yo. Yango la raison pour laquelle faut à la décideur. Yo sera ba décision mais lemba. Ba décision ne kendara tina sukate. Yango la raison pour laquelle vie so bonga yote. Oza décision mais décision est un impact té. Il faut soit décision. Soko décision. Olobi trop c'est trop. Na jusqu'au décision pour na ka malade oyo. Nazo zwa avion na okende Congo fona luka mosai na za babonde la pona kana ngai et solution ko pesama ndeko tikala biso loko moko soko zwi décision na business na yo au moins un changement soko zwi décision na entreprise na yo au moins un changement soko zwi décision likola bana wana ba ko changer ezali kambo poto te ezali kambo afrique te ezali kambo sorcellerie te yo zwilango décision. De même chose, tant que tu as une décision, si elle est ouverte, si elle est sayo, il y a un monique, Mardoché a une décision. Alors, tout royo, na ta sac. Na ta sac. Ndeko nanga, na mona ba décideur, o a eu décision na vie. Alors, mutu anyoko linga mingi. Fona zwa décision likolo na ye. Habiter, n'a dépensé trop, faut avoir une décision. Les camions sont,
problème nyonso balukela yango solution maladi ozobele ozotambola ye mais otikali mokolo moko te kozwa décision likolo na yango nazo esomaka maso soki mutu azwi décision ya koservir nzambe bien aimé ezaka différent obondelaka na yo mais nanu te ozwa décision likolo ya prière soki ozwi kaka décision ya okota retraite ya koluka elongi na nzambe omona situation ya vino ekochange yango nangi nayebisa yo est-ce que yo mpenza so ozwa décision na vi na yo soki ozwi décision ke mobali wana balo akobala yo soki ozwi décision obala mwasi wana okobala mwasi wana soki ozwi décision obike nono ozwi décision turo oyo naosepare na eloko oyo nazwi décision turo oyo nakomarche pas comme un païen nazwi décision turo oyo ya likolo ya ndako na ngai ya likolo ya entreprise na ngai bien aimé tika nayebisa yo ke tant que yo telemi ozwi décision likolo ya mobali no akima ndako ozwi décision likolo ya moto azobebisela yo faye okomona keno changement ekokota bien aimé le jour ozwaki décision quitter Afrique okoma na Europe okoma na Europe le jour ozwaki décision olongwa na via makolo somba véhicule somba véhicule le jour ozwaki décision obite turo na kobota obotaki le problème na ngai ezali nge naosenga ozala décideur bato ebele lelo na vi na ye ayebi kaka kosenga mais décision akozwa te na vie décision echangeaka vie ya mutu décision esalaka mutu oyo aprogressera te aprogresse bamanipule yo tro ndeko na ngai ozwi ntango akosala bavideo ya mutakala tro zwa décision likolo wana pourquoi okomi esclave soki eloko nyonso ya mabe ozwi yango décision eloko wana efonctionnaka lisusu te bato nyonso baka oloko na butu femme de nuit aka otungiso mari de nuit aka otungiso mais zwa décision omonake décision kozwa ekomema changement na kati ya vi na yo même likolo bandoto na yo mobali no akoma na faiblesse sexuelle mais okozwa décision likolo ya mobali no te pourquoi likolo ya nzoto no te pourquoi soki ozwi décision ndeko na nga opération basalako baosasus opération te zwa nanu décision na makambo na yo nanu soki ozwi décision okitala kinshasa osisa ndako wana osilisa yango soki ozwi décision olobi te nga nazwi décision nalongwe na vie ya mabe na vie ya drogue nalongwe na vie oyo eza ya salite nalingi sikoyo naservi nzambe décision na yo nzambe akompli yango soki ozwi décision olobi te naobandone magie nazobandone yango ndeko na nga sata banga badécideur le jour David atelemelaki Goliath azwili ye décision Goliath akweyaki bato lokola badavid na Afrique na Europe baza ebele te tala misala mabe ndenge ezosakana na yo tala bato mabe ndenge bazoemilie yo tala ndenge nzoto nezokonda parce que ozwili yango décision te okoma problème estomac okoma problème ya diabète parce que oza décideur te il faut zwa décision cette année 2023 bokufaka lokola bafourmi lokola banzinzi mais parce que na kati ya libota décideur aza te le jour Gédéon zwa décision na vie na ye makambo echangeant papa et maman avaient beaucoup de respect ntango ozoka audio oyo zwa décision na kati ya couple na bino soki bacouple bato epanzana yo kopanzana ta
séparation non mobile bo soana te bo bundate mais faut ça la décider mutu ça dans entreprise mais à cause de la travailler décision te tela entreprise wana ezokwea tela ba faire ezokwea mais pour na kozwa décision au telema okokate na otuna question pourquoi okozwa décision te ba poisonner combien de fois mais okozwa décision te même un président de la République a un décideur ce qui décision ya président okozwa décision te payer zindaka payer zindaka ce qui parents a okozwa décision te likolo ya faye na ye bana bakola ka éducation malamu te maman balobi femme soyez soumise importance à mobile les a sexité mais importance à mobile les a aïsa na posa moi ça pour que les soumission la femme sage bâtit sa maison na comprendre te ba celle na zabe ba décision te olukelo nyanzambe pasteur a décision te ofana na kata temple comme sacrificateur a on a ce qu'a fait na temple a oliate on dirait nzambo laissa Eli atina korbo speech alessa Eli na zamba on dirait zamba ngo abuka na makolo on dirait zamba ngo za incapable donc Dieu est capable de transformer vie na yo mais soit décision likola santé na yo ndeko na ngai soit décision likola maladie wana soki okutana na baventrier basel na nzambe bango nyonso baza ndenge moko te ndeko na ngai il y a différence kolanda badécourager te o baodécourager destin mobimba ya vie na yo balingi progrès na yo te balingi avancement na yo te mais na osolo na mutu moko mobali moko mwasi moko aza décideur compte bancaire no moko okozwa décision likolo nango te okozwa décision te Esther azwaki décision ariskaki abi mpona mobali nanga na otika te mpona mobali nanga mutu alunga botolanga mobali na otika te soki na okufa na kufa soki na ovivre na vivre ata nazwi invitation ya roi te nazo koaffronter roi c'est ça un décideur nga nasepelaka na bato bazala bazwaka décision nzambe akompagne décision na yo nzambe moko aza décideur ntango adécide peuple ya israel babima na égypte babima na égypte mais yo sikoyo na okamwa badécision no elemba yango mwasi na bana ozwa badécision pende okomisaka eloko yango ntina suka te okobanda likambo esuka kaka na nzela okomprendre te obona teke eya na force mo négatif ekangaka yo obandi likambo osuki na okaka na nzela mais oza décideur te un jour azwa une décision amoni humiliation ya penina abi te nake na temple sikoyo kolukelonga nzambe lokola ane azali décideur nzambe akovisite ane bien aimé makwanza ebima ona nzoto baloto mapalata ozosuba na mbeto wala poma mwana mais nanu te ose concentra likola mwana ozula mwana wana décision mais oza trop occupé na makambo ezanga ntina tala yo tant boni olekisaka na internet mpona otala babuzoba mpona otala makambo eza kolesa ata cerveau na yo te na oteya mwana mwasi moko ozala décideur na vie na ye babi ke l'onction fait la différence eloko emema différence kati na yo nalingi ke ozala décideur zwa décision likola nzoto na yo ndeko moko pourquoi oza na vie ya pede pourquoi osala makambo ya cache-cache faut la décider, faut la décision à abandonner tout. Ce qui maman, aux huit décisions, vient échanger. Ou à dictateur, qu'on soit décision, qu'on soit dictateur. Non, ou à dictateur, ou soit décision,
likola makambo nyonso eza dignité. Moi ça na sora une décision té. En tout cas, makila nenga wa nous a toujours. Mais tant que une décision biso na simbi lamba Yesu. Makila nange ko arrêter. Combien de fois yo tambo na maladi wana? OK na ngona bangunza. Babi miso mabanga. Babi miso ba sete. Babi miso soki biloko nini na nzoto. Mais obi kate. Ba kate o banzolo obi kate. Mais soit décision de konanga. Pourquoi beaucoup la maman a une décision té na ka malade à faiblesse à zanang. Pourquoi beaucoup la décision té Nicolas moi abel la malade en heure. Parce que décider na kati na bino azate. Na solo ka bato yokola ba baktime à toute na question. Babi na ye Jésus fils de David ntaleka. A crié et pitié de moi Jésus. Sauve-moi. Ba beta e gogo mais avec une décision crier ma case bien aimé mutu nyoso soka ju décision il mange l'ongné changeaka na ce c'est makama solo bo vivre na relation na lokola bana miki bo vivre na carte relation bo comprendre vous êtes des responsables ou vous êtes pas les responsables ya mona bisaka batu un responsable à sa na mande futi. Kozala mukolo ingo bateke kozala responsable za kamba ya mande futi. Elle kamba cerveau. Yo sur mona makolo bela liboma. Jamais makolo bela liboma. Yo zo bongisa makolo na place o bongisa mutu. Mutu ezo liate. Mais tala tamyo so zo attend ya bongisa makolo. Soki Satan a nganga a obelisa mutu liboma zo toucher mutu a mutu. Parce que nous sommes centrés dans la moto. Échec qui a vu na yo eza parti à ma colotie. Jamais ma colotie échec. Nous tous nous sommes bien té. Nous sommes na vie des échecs. Obi pourquoi progresser? Obi pourquoi venir avancer? Et ali kamba ba société. Oui ba société ba kozala. Banganga ba kozala. Mais ça li kamba yo moko parce qu'on a décidé. Pourquoi les jours yo ko sa décision? Na zwe biso na kombo Yesu maloba na yo eza na pouvoir na zwe biso au nom de Jésus-Christ le jour yo ozwa décision obima na via célibat ya oloba ke nga fona bala le jour wana vino échange zwa décision olanda Yesu David a telemi tant que décideur abina ko sa Goliath a quoi isaki Goliath ndeko na ngai nzamba so luka bato ba ozwa ba décision zala lokola nyamo lion avec il a raté zala na décision na fi yango so mona keno na ba chef religieux babuso ba eleka na ba internet mais ba kozwa ba décision té tela chef religieux ana elo otako sauver yo Jésus a prié le bas na bondeli o Nzambe longola coupe pembeni na ngai mais tant Élie na Moïse va paraître a eu décision makasi alobi que ta volonté soit faite ndeko place olandi ngai na tuni yo question état na yo ozulaka ngo décision ya santé libota ozu décision babangisaka yo osoko ye na futi Kinshasa bakolia yo soki visite famille na bino okufa na ozu na décision te madame est-ce que yo ozu décision otika nzela mabe monsieur ozu décision ya obandone mo mwasi wana comment mobali na yo propre papa ya bana abosana bana na ye parce que ça décidé terre na Congo mobali na zana mobali na mwasi na poto kuda za sina mwasi mususu mais maman yo za décision ta na zwe sabino makamba solo jamais à chaque j'ai décision que nzamba longola ba limite na fina ye jamais à chaque décision que vie a passé sa vie n'était
ndeko na ngai zala de décision makasi na vie bato bazwa ba mikanda na poto basala magie te neza na message mon teya mikolego ya pourquoi rechanger la nationalité est-ce que ko changer nationalité eza volonté nzambe te eza volonté nzambe te na prouver yo na expliquer yo et là on y etindaki o changer nationalité zamba pa mo la chaîne OHP Media yeba bien ndeko asalaka na HP Media oza na poto za na Kinshasa soko zo détruire chaîne oyo ozo détruire kolo chaîne to détruire pe bana nzambe te omi détruire yo moko po ba pesi yo musala osala mabeke so ba pesa yo musala te mais lokola ba pesi yo musala yo komi ko bebisa musala ya chaîne okomi ko bebisa makambo soit disant pona lokoso okomi kokosa biloko lukuta bien aimé tala joie décision bo fute na lopango bino nyos bo saba locataire ba yaka sala kawana te mais locataire ma komi sake yende akoba kolo lupango mais ko ka kolo ba likolo na été oko joie décision likolo na été mais soit décision de kona ngai locataire na komoni lota mama tala mutu azo bo machine na yo oyebi pe komoni mais oyeba ka tere yemta bo ma yo chaîne bien aimé dans le Seigneur tika na bisayo augmente même ya chaîne ekiti et ça na ba responsable oyo baza na posa ba yo kaka consolation na kati ya chaîne bien aimé un aventurier abota ke loko malamu te maintenant c'est ce bakaba solo total ba frère d'église et ça mukolo moko te ceux qui frère a opé sa exhortation a opé sa badinga na ba frère mais sera tellement liboso à l'église face à la sacrificateur il y a des églises où sont à costume te roté à ti au thème liboso ba tuté c'est ba consacrer au te au tia ba maboko te n'est-ce pas c'est pas comme ça il faut à la décideur et ça n'a pas tout mususu bien aimé azo penser que ça la bola mu mingi donc ça la mabe mingi ndeko akota lola non kokota lola elle comme décision ko yamba Christ comme Seigneur et Sauveur pourquoi on va décision té au sol sa mobile na yo pourquoi on va décision té o lobela mobile na yo mo ennemi e wichi wapi mo o ennemi e wichi wapi mais soit décision ça a décidé qui importe surtout la question wichi wapi mais qui importe c'est wichi et pas Satan à ça on terre qui importe à ça qui impoli à partir à l'autre bit ba bengana Satan ça importe ce qui est battu tika la biso là moi je suis à Monteli au Banebele mais au cause de décision té likola moi sina yo po bongise o la tsaye pour ça le fils que bolam o ko kangote moi si mobile o longo le place aux araki abali o honoré mais au cause de décision té likola mobile wan ne fils ko so ta ko bonde pour mobile na yo ne fils que ta bo fuka mabolongo pona ye mais o ba té ko vivre ça ko ne boîte de nuit mutu akenda boîte de nuit à sepelité la vie au mikosi ndeko tika na bisayo na temps auto na posa ba décider ceux qui ont eu décision la vie na yo histoire vie no changer tala basel na nzambe nyonso te baza ba aventurier na lobi yango ya solo ndeko eza na batu mususu ko obongisi eloko bien ye akuti eloko ebonga déjà et avancer ça la combo ya ye kaka po abebisa yana yesu makaba solo aye kaka po abebisa mais mutu ana progresser ndenge nini eza na ba mibali mususu baobonga te na vie pourquoi ba ba coste atangisa moi sabat makila moi ça la zai vierge
ye mutali boso tangise makila yo asige mo mbali yo avancer la vie na yo o promettre pe mo songo libala me obala été o réparer ngote obima yanke oza yanke ka gagner vie totale yo ti bonga totale yo mwana mwasi zemi oyo longola mwana zanga kombo opikola mwana yo ka ba camarade ba bozana na bango soke olongola zeba isa ko nini ezali yanzi kita disa wazo te na lingala balinga terre na français zande décision tika makambo abezo sala wana wa décider ta yo mo bonte ko kumba na misala moli soko zi décision au thème comme tant que décideur makambo vino échanger Esther a pris décision pour affronter roi mobile naï roi ye moko aye ko ba té c'est la trouver grâce au son Esther senga yo solingi Esther a senga kelo mususte a senga ba na amana a bense ne mine na fête ndeko est-ce que vous avez décidé dans le campo tel cancer vous avez décidé dans le sida vous avez décidé dans la maladie apostate et tout ça vous avez décidé dans la maladie de diabète zala décideur ndeko tuni question papa bongo biso to deveja bana batu to bala bango te to za modi oui oza modi moi si bazwa ko felete otangisa makila moi si valeur moi si eza virginité na ye tuna na bible tuna na batu nyonso bakoyebisa yo obala moi si ona moseka mais lelo moi si akomi mabe aitambola na mobali mususu eza na basi mususu na vine mobimba ebika mobali moko na vine zala décideur nazo soma kama solo biso toza na ba église to kamba batu na Congo awa naza représentant légal na kati église na okamba na yebi ko pasi ya koma bâtir l'église na yebi pasi ya ba fidèle na yebi ba tempête betaka na kati ya église ndeko tika na yebisa yo na yebi yango un responsable ba pesa ke makambo minene pour gérer combien de fois ba détourner yo mbongo ba escroquer yo combien de fois mais oko zo décision te oko séparer na mutu ala de moi na yebisa ke mobile na yo camarade no lingaka nga camarade no aza bien te mais oko zo décision likola camarade wana te bien aimé tika na yebisa yo ke prophète d'Israël Mbambu à cause abenga maka prisonnier de Jésus-Christ alanda Christ comme Seigneur et Sauveur andimela Christ comme Seigneur et Sauveur azwa décision sale la nzambe foule le moulin corps âme esprit na fongoli porte na mutunyo cette année ndenge na accompagner mutunyo na prière soko dia posa encadrement wala posa ya chaleur à prière le prophète aza disponible numéro a pesa yo nde yango obengela 085 51 30 37 à la fin 085 51 30 37 à la fin plus 243 85 51 30 37 à la fin ou plus 243 90 77 87 672 soit décision ngai bitumba na ngai on a suivi un peu de décision bisika nyonso takenda koplanter église bakolo esika bateka lopango nazo esolo makaba solo to changer place église 7 fois na 7e fois eza na limité ya on a ici nzambe chiffre 7 même l'étranger même wa au toucher quelqu'un ou a kosimbama a sauver église église est sur endroit azala mwasi azala mobile et yo na promettre yo génération nyonso yo mto sauver église même la livre souvenir nzamba okoma kombo na yo nyonso toza nango wiki pa nzambe nzambe mutapesi biso toza nango nzamba azala na grand frère te il est Dieu place toza na bondede
Éternel Dieu de grâce tout puissant. Moutinho Saolanda message a eu décision na vie na ye. Tika wa accompagner décision na ye. Na kombo na Yesu Masia. Moutinho Saoyoka message a partager na bato. Na kombo na Yesu Masia. Père na bengani molimo distraction kata bato. Na bengani makamunyo seza molili kati bato. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu Masia. Père, fongola matoi. Fongola misu. Pepe sa résultat ane na vie à peuple balandinga. Na kombo na Yesu. Amen.